Dépense à London TV avec des Bruno original. Dépense à London TV. Malgré la éducation, pas c'est parce que la coutume, la mission africaine, mélancolie et ça la gueule comme un casse. Si tout le monde est à niveau, il y a qualité par maman pour finir. Par rapport à Dépense à London TV. Nada un souci. Moi, c'est moi, sinon, t'as couffé. Désolé, mes condoléances. Merci. Atinga Tongo, Nabima 5 heures, 4 heures. Ake Matadi Gibal. Kokita. Eh bon, Sanjay Salami. Dépense à London TV. Dépense à London TV. Alors, la famille était pour on a Dépense à London TV. Maman leki nanga te kaka matadi bala depuis kala. Abokoli biso kaka wana na bepisi ate kaka. Nde problème oyo e kokuta e ndenge deja zaka tanda biloko na e. Nde problème e kokutele wana bon. Nde toyoka ka information ko ndenge beta ke na makolo nda glissa ka ko ina mai. Ani bana kokute wana kufi. Dépense à London TV. C'est vrai que Vanobe na ba maman me ba préparer que sikate otinda ba maman wana. Alors eza ba maman ba vivre na musala na oteka tango ba bengani bango ifaye ba bongisa sika o ekwaki ba kokai ko kende. Dépense à London TV. Dépense à London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, chers amis internet. Boy, madame nakati ya chaîne abino bolinga kamingi Demel TV original. Atoy saramino ke toya rapamba te toya vraiment ce qui news ezali so makambo ezali parce que internet est là la raté et tozara toujours na ba news et tozara toujours na makambo. J'espère que tout le monde boyeba ki tragédie au munene comme ya kibiso awa na RDC ba maman ba papa ba ndeko ba yaya ba leki ba porte ko kufa ba tika kibiso na accident munene o esalama ki mbula munene beta ki esangani na courant câble courant ekatana ki bongo na matadi kibala et ça qui ke bandeko na biso vraiment ba kufi mingi ba kufaki lelo siko eza jour na bango ya suka o to ko rendre bango ba dernier hommage na bango to ça a bongo na vélodrome na kitambo esika o ba exposer ba corps na bango. J'espère que boko mona boko zoa du début jusqu'à la fin. Donc voilà, to ça a vraiment pour la recelle et la bidon musala comme d'habitude ça fait très mal. On est du cœur avec vous, ba famille nyonso o perdre bandeko na bango vraiment mais sincère condoléances. To ça na pour na ko soutenir, to ça na pour na ko sala musala ça fait très mal comme on a bandeko ebele boy ba exposer bango en même temps. Pour na ngana éviter ce qui journal le ko ki ko mata férié et ko mata journée parce que eza tragédie munene o vraiment RDC est traversé et ça vraiment deuil national. To be kanon ko landa Lolenge ni matanga o ekoleka parce que ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Ozo mona bato surtout batondi awa ba yeka rapona kolela bandeko o batika kibiso na pasi. Batiki biso vraiment na pasi ba maman na biso malgré ba problème malgré kitetites mais baza bandeko na biso ba kufi pona courant. Donc courant des salike et kwei esangani na mbula de bato nyoso to ozo mona ba kufi. En tout cas to tika bino Bolanda du début jusqu'à la fin. Na ebité bato basa asoki ba koki koloba moi liloba moro parce que tout ça vraiment la Congo biso to na Congo mbote papa Mbote maman to monyo ana vélodrome to éviter okoki ko expliquer biso oye ko sala non nini awa na ye kolanda famille to kufela ki événement o samay na matadi kibala wa ah famille ndeko no pasaki na kati azana kati moi si to mobile moi si Pourquoi expliquer que c'est ça la machine on dégage kuna na matadi kibala on a qu'est-ce qui s'est passé to monika maman ba kufi na sambula. Bon ezalaka événement mbule betaki événement biso zaki na monga fula to aka ke non na matadi bala kuna
mbule bomi batu kabe ya courant et katania le kwei na mai soka oyo nyati mai boye okangami oyo nyati mai okufi ndo moni batu basili ebele mama to la susi makasi biso na monga fula okolo bani na gouvernement à propos makambu oyo à propos na yo okolo banini bon en tout cas pour le gouvernement la biso la likambo oyo ba câble wana place eza wana en tout cas bakango malamu soki bakanga obete kweka tuke pesi pasi en tout cas place wape na libandana place ma bateka en tout cas place wana bazonga lisusu bateka bazonga lisusu po danger ko ya lisusu voilà très bien siko ndeko nondenga kufi boy gouvernement quand même te suis charge makambu nyonso ti bakundi bango boy moi liloba pour le gouvernement bien sûr que ça fait très mal aza muto bozaki mais comment que bakundami na l'état impression les andengeni bon en tout cas l'état sali bien l'état sali bien à charge en tout cas place wana benda sungi biso ba famille en tout cas place wana benda merci na sen gouvernement la biso a continuer à kosala bongo ezaka po na biso moko te po tezebele merci beaucoup na sepeli merci papa na yebi toza moi liloba toza ala na velodrome biso sebi tragédie ekomela ki biso etant que yo pe patriote mboka okoloba nini bon on a koloba ezaki ba continue biso faut ba travailler na moi maele mingi koleka bazelaka te so likambo ekoyi boye nde baintervenir non baka eza ebele lelo na ville province ya Kinshasa tozomona baérosion ezodérange bato donc bazozelaka baérosion wana soki ebuki ebomi bato nde baye bakundi susu boye toboyi te ke eza charge ya mboka mpo bango nde bakundi mais sinon il faut baza na mesure ya prévention baye bakoprévoir déjà que non voilà ici il y a un danger place wana Matadi Kibala soki banda kolandela yango mbele badega ono ce comité ozomona ezaka na Matadi Kibala te partout na bacoin ville ya Kinshasa ozomona ke basinga wana eleki il faut bapesa ba isnel ba matériel oyo ezaka ke babanda kolandela même bétail ya basinga wana po koevite babiloko ya boye mais toyokaki place wana babanda kobengana bamama bourgmestre ya kuna banda ko vraiment kobengana mpona ayebeke donc ça place mais bamama bandosa te ti bango moko benga basalaka wana bateka oui bourgmestre kobengana oui matie bango wapi abanda obengana mabo bakende wapi bakokenda kata wende batonga wapi mama Matadi Kibala eza wana wende eza te na kati baoteka na baveni l'état face à responsabilité na ye azwi baterrain vide atongi atie batu na minito toloba marché wana bakangi babuki badepo batu babuki mais batie batu wana wapi ozoyoka bakende na campem bakende na mitendi bakende boye non l'état face à la responsable l'état ko ya lobi non lelo velodrome elongwe awa ke place tel awa na oche loko ko bengana beaucoup mas to boy te beaucoup mas anda ko bengana pa monaki danger zali ngata bango wapi problème nde ya mwana mama siko to moni wa olandi famille to yeka que tant que mwana mboka oui liboso problème oyo etushaki biso nyonso na mboka ezwi biso nyonso puis naza membre ya fondation Congo Elonga yo kamba na maître Jedi Bolangando moko na biso pe ya ba membre azwaki likama oyo nde yango wana toka pe a pona compati na famille wana et puis na ba famille nyonso take congolais liboso nde memi biso. OK, merci beaucoup. Voilà, tozo continuer kaka bozo mona nde makambo zo leka awa vraiment ça fait très mal. Na ebite papa oyo papa la ngaso za moi liloba loba. Bonjour papa. Bonjour. Tomonyo awa na stade Velodrome ko biso so impression na yo oye tant que ni qui opère comme na famille to ye kaka et tant que moi na Congo bolika po ye libiso nyonso. Bon, ezana likambo pasi omoni ke toyokaki biso tozana musika makambo esalami na Matadi Kibala nga naza na bandal ntango nayoki ke baexpose bibembe na Velodrome na ye namoni esali vraiment pasi nazomona bafamille ndenge ezolela na bana oyo batiki neti moko tozalaki ne kote kuna zo bamama oyo tolesaka biso papa akufa tokosuka ndenge nini esali nga vraiment pasi etake parent. Donc en tout cas, on a coquité. Ça fait vraiment très mal, papa. On a évité pour la marambo et aucun lobanini. L'ancien on appelle mon pour le gouvernement, pour le chef de l'État parce que a la peine à biso awa. Moi le loba moko pour la remettre un peu comme sur moi ba distance marambo c'est comme la biso. Bon, pour le gouvernement na loba na ba tout d'abord gouverner c'est prévoir. Et donc à libosangwa. Ba place nyonso bamoni ba danger ezali il faut kolongola yango ezaka mambo ya Matadi Kibala te toyebi histoire mutu kwa moko uta na sana ekita esila frein esukola ba mama selembao
lelo kende okoma wana wenze wana ezonga nango nzele koma muke balinga kaka te to bandolelaka lelaka bazwa vamba décision moko ferme batala ba point stratégique nyonso oyo ya mabe basukola ngo vamba tika ngo ezala libre. Pour la journée lelo okoki olinga gouvernement to nomango journée nini parce que la journée moko eza événement monene eza vraiment deuil national mais pour na yo siko aime sous l'état par contre là ajoute ata idée à partir na yo non bon ils appellent journée moko ya monene omoni ke bato ebele batiki misala bango mo batiki misala baye awa tomoni ba service ebele tondi awa eza journée moko pe bakoki kofandela ngo ata na assemblée nationale balobela ngo mpe ezala journée de la mort de Matadi Kibala ezali mpe mabete eza mpe malamu. Très bien. Très bien, merci beaucoup papa. Merci. Voilà, tozo continuer kakana kolela na pasi, tozo lela na ba bazo lela. Bible lobi ke to lela kana ba bazali kolela. Tant passe koti na mboka, biso nyonso tozala pene pona to se soutenir parce que likamba boye et comme la kaka mutu nyonso. Donc quand nous bozomona vraiment famille zawa, j'espère que vous komona ebembe biba matanga bibembe. Bakora ba tozo continuer pe kaka koya. Oh Dieu, ça fait vraiment très mal. Pas si makasi. Na évité papa na biso koto yo koki ko loba moi liloba moko bonjour. Bonjour. Boni papa. Naza mo malam. To monyo ana stade Vélodrome. To évité koki ko isa biso we ko sala nini awa. To évité to na pasi. Mais oye na quatre famille to ye kaka et donc moi na mboka po to ça vraiment na matanga le quoi deuil national. Naza concerné na événement oyo j'ai perdu ma grande sœur. Mes condoléances. Liliane Makwela, paix à son âme. Ayambaki accident récemment na Matadi Kibala. Tanga kende sa bacha na ya piloka teka. Ya bande côté kate ki juste ko sa bacha. Ouais, ya kende somba po teka na masangambila, kende somba po aya teka. Mais sincères condoléances Lisusu, ça fait vraiment très mal. Na évité na likambo et commis, qu'est-ce que tu peux dire au couple lo bani na gouvernement pour makambo et comme Lisusu té. Merci. Na sengi na gouvernement ka azwa responsabilité na ya main parce que place wana ezaki penza propriété pour na batuba basala ba activité sikawana par rapport à ba fil électrique et les cas place wana. Donc gouvernement za responsable a ekomi na senga na bango ba yeba ko bongisa ba condition pour ba catastrophe aboye comme sauter à la prochaine. Mais balobi ke babande ko bengala ba mama place wana ba tekate mais ba mama ba zakrate ti bazo yaka wana bango moko ba teka. C'est vrai que bando bengala ba mama mais ba préparer ke sikate otinda ba mama wana. Alors eza ba mama ba vivra na musala na oteka tant ba bengani bango il fallait ba bongisa sika o ekwaki ba kokai ko kende place ba kende ezala été donc c'est pourquoi j'ai dit que le gouvernement est responsable. Toko bandeko no akufi atiki bana soki bati atiki bana combien? Ouais, sœur nanga Liliane Makwela akufi atiki mwana moko Niclette atiki na bakoko ouais. Voilà, merci beaucoup, courage. Merci. Voilà. Bozomona tozolela vraiment na ba obazolela. Tozolela na ba obazolela parce que eza pasi. Ça fait très mal de voir tout ça. Mais chose exacte eza volonté ya Nzambe, eza mokano ya Nzambe. Donc Nzambe ye moko ayebi oyo a préparer ka tolala ka tolamuka ka toyeba nini oyo komela ka biso lobité. Tolamuka toyeba nini oyo komela biso lobité. Mais le to moni likambo boye e komeli biso to sukotika pe okumisa Nzambe te. To okumisa ka Nzambe noko. Bonjour papa. Oroke loba moi liloba moko pona makambo eleki awa. Bonjour nanu. Bonjour. Tomonyo a tela simbelao. Na simbelao. Tomonyo awa na Vélodrome. Na ebité olandi mutu, okufeli mutu, to ye kaka po, to sabiso nso ba congolais. Nada un souci. Moi c'est Moi sinon m'takufi. Oh, désolé, mes condoléances. Merci. Atigi a tongo ngabi ma 5 ya 4. Ake Matadi Kibala. Kokita. Bon, Sanjay Salami. Ngawa benga ba ebisina. Nzambe asunga mwasinga azwa abika. Donc lakini mwasi atanga kitaka mama asui anyati courage. Mais eza un problème. Ya mukolo ngai.
Atiki bana. Atiki na mwana moko kena zemi. Akufina zemi. Pourquoi le bani na gouvernement pour na makambo ekomi? Ba pour la gouvernement encore belo te. Ba continuer ka bon. Akaba béton ka. Tokera béton. Mes condoléances, papa. Ça m'a cassé. Merci beaucoup. Comprenez que ça fait très mal. Bon, on a monté au loba, mais bon, éviter. Azo loba, on a des circonstances ni parce que eza passé. Passé, elle a ramutu na bandenge belé. Mutum so comme on a passé à banzo seka. Mutum sou passé les kia banzo lela. Mutum sou passé les kia banzo mela masanga, mais eza stress. Donc mutum tasa bandenge ne azola makambu na vraiment ça fait très mal. Na on so pe bana na biso baza awa, bango pe baza bana. Donc bakokipe koloba liloba moko bien sûr baza bana classe. Bakokipe koloba liloba moko par rapport ya makambu oyo ekomi. Bonjour yaya. Bonjour maman. To moni bino botiki ba classe ero na bi ke classe biminonte. Mais botiki classe boye awa na vélodrome pour la makambu oyo ekomi mboka na biso hein parce que za mboka na biso toza ba congolais. Je sais pas pourquoi koloba nini pour la makambu. Bon, c'est que otoki koloba za kaka sali kaka pasi parce que ba maman na biso ba bimaki pona kolukela biso moi quelque chose pour ba aider biso na minerval mais ekomi tozo sika kama tunde panza mzambe mutapesa kaimbi kama mtazwaka. Bani na gouvernement na biso ka c'est que bino bana bo senga na loro moko pona gouvernement ayo kabino. Baluka kaka wenze mususu même na zandu kuna bakrele bango kaka espace bakanga kaka matadi kibala wana. Bakanga ngo. Ba oui bakanga ngo po bato bazokufa. Bo distance wana sikoyo likambo ya kape partout na zandu pe likambo ekoki koya. Bon balongola taba nini wana basinga wana. Ba memela bango courant normal balongola ba haute tension wana. Ouais, c'est vraiment parce que moi la maman est belle na papa ba qui pour la koluka pour na osakana mais problème est to pe sinza be merci mais ba lukela bango ba wenze papa ti côté na ba haute na ba haute tension pour problème est ajusté prochainement. Merci beaucoup. D'accord. OK. Donc on est là. Tozaka na pasi. Bonjour maman. Bonjour. Mes condoléances to monyo na zolela. Mes condoléances. Nani maman leki na ngai propre maman leki no propre ezaki ndenge nini recevoir ki message ndenge nini koyoka maman leki abimaki atekaka kuna to yakenda pe kaka kosomba na biloko. Bon, merci pour la parole. Maman leki na ngate kaka na matadi bala depuis kala abokoli biso kaka wana na bepisi ate kaka nde problème oyo ekokuta ye ndenge deja ezaka otanda biloko na ye nde problème na ekokutele wana bon nde toyoka eka information kura ndenge ebetaki na makolo nde aglisaki akwei na mai andi bana ekute wana kufi. Mama leki atiki bana. Oui, atiki bana combien? Bo bana ba 6 na mobali. Na mobali bazanda komoko aza marié. Eza passe ekomi na mboka mais okoki loba nini pour na gouvernement pour na makambu o ekomi biso to bimoni bango bazuna bango makambu nyonso to en charge bino famille bozana tant ko s'organiser te pour na matanga na bino c'est déjà bien mais yo okoki loba nini tant que moi na mboka. Bon, etaki moi na mboka nana choc na koloba te vraiment ezaka ke l'état vraiment azwa kaka soin ya nyonso tout donc na koka vraiment koloba te. Merci beaucoup, je te comprends, merci. Oh là là, pas si peu mawa, je manque les mots, ils ont ça la moko nsoto malili mais nzambe azwa kaka lokumu totike bino na otombo landa no matanga oyo ndenge ezo se passer ba cérémonie nyonso ndenge ezo leka. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit. Bien sûr, c'est le nom, c'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Lèvez-vous les uns les autres. Je sais ce qui est moi, ce qu'avoue, vivez-vous
Après la police nationale, nous invitons le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns et les autres. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit. Aimez ceux qui sont là. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns. Après le CG de l'UDPS, nous invitons le secrétaire général de FDC. Aimez-vous les uns les autres. 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 Merci, monsieur le CG. Nous allons poursuivre le programme. Le protocole s'excuse pour les familles. Ainsi donc, les familles qui auront le gerbe de fleurs pourront le faire au cimetière, vu que le temps est imparti. Alors, pour poursuivre, nous invitons les représentants des familles des victimes pour le mot. Le représentant des familles des victimes. Merci pour la parole de vos présidents. Il y a un montage pour vous mourir. Pour votre amaka, pour y avoir mon col. Aïe, Sangoyo, je n'ai qu'à mon accent. Parce que je suis originaire du Congo central. On appelle ça merci Mingi. Surtout l'assistance. Oyo, tout le monde, de part et d'autre, dans la hiérarchie, on a évité. Le conseil Nicolo, il y a C, il y a la quartier, il y a la députée, il y a tout ça. Vraiment, et c'est bien signal. La commission des sous baninga na biso mass media ndenge bozali wana. On a outil chargé pour ça la bila. Ce qui radio pèse information na te. Moi na yoba ko yanga de photo de mususa kofi. Mais baloba ndima muntu oya kuneliwe bembe. Na daje na biso ba ko na madima de toloba. Mais kulinga monika ko ya police bembe te. Na pesi ko kumu na yimo ko papa président de la République. L'assistance mutuelle, financière, matérielle, où il y a personne à battre, il y a sima, où tout le monde est mis, vraiment ma tombe est mis. Mais le problème est que, biso bato de mille stadisoana, ba pesi ya moko na biso, bitumba te, to bena na te na kati na ba famille, malgré la édike, pas ces alliés parce que, na coutume, na biso ba africain, mélancolie et zalakelo comme makasi. Si tout le monde est à niveau, il y a totalité de maman pour finir.
par rapport à ma papa. On a fait pas na mibali. Parce que papa ya mwa tutsi. Alors na koluba mingi te ko on a ngai na loba. Nyoso yo papa ba lobi. Tikete nzambe apesa susu makasi wana ya okele kutika baninga na biso na lemere ya su. Kokene na biso ezala na maboko na ye. Kozonga na biso kutoke na kati na bafamili na biso ezala na maboko na ye. Merci. Kosukina mutu ekokina kolomba te balola sika elongino na maomokonzi tala libota na yo pusana pembeni na yango nzambe na bilaka atesa moko na mokolo mama bato bakufi batiki bafamille malgré toye awa me bolandela bana bango na bandeko na bango osoutenir bango po esala bien parce que batiki bandeko batiki bana batiki basi batiki mibali kosala mpe encore ndenge bokundi mpe boye bolandela mpe na bana bango esala bien eza kaka ndenge toye awa tomonaka esileli boye tokunaka mobambo permettre biso